BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Nini komili nana ba ketchup, nana ya ba ketchup, motema ya Fally Ipupa, mwasi nzambe. Oh la 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 la. Mokili makambo tambola na mokili mona makambo tambola na makambo mona mokili. Nana Ketchup, mwasi ya Fally Ipupa, Aigle, la femme légitime de Fally Ipupa. Mwasi oto yebi na Fally Ipupa depuis Fally Kombo Fally ebana na mokili. Azalaka na mwasi ni moko oyo Nana Ketchup bafana. Botano video o bien. Nana yewa nazokinde. Botano bocha ba commentaire avant ngana ya. Na yana video oyo po esali polémique makasi. Nana aza mwasi ya star. Mwasi ya star aza star. Aza TikTok ni aza pe influenceuse na part na ye. A part kozala mwasi ya ba star. Tout le monde a kepe asala ba vidéo na ye a postaka. En tout cas, donc voilà, azape influenceuse. Na yana vidéo oyo lelo pona nini. Bino bozala gaga. Bolobela kaka ba via batu. Bokolo ba vina bino te. Tolo ba vina biso poani. Tolo ba vina bango. Baba start. Baba influenceuse na ba star. Fally Ipupa star munene ya mboka. Mwasi na ye. En tout cas, na vidéo on a chez Libino, et ça qui joue à concert, ba bayebi, concert ya Fally Ipupa ya arena, moi si nae, bon moins de alatia, comment elle est habillée. Très bien, moi j'ai apprécié, façon na ya s'habiller, et ça y a ba grande dame. Mais tout le monde y va critique et belé l'ukolo ya Nana Ketchup, Nana Ketchup moi ça Fally Ipupa. Et aussi nous allons parler de Mama Alia. Tout le monde est vraiment na concert, na Didi Stone na concert, il y a Fally Ipupa. Qu'est-ce qui s'est passé? Tokolo belango awa na kati émission na biso boza la connecter parce que awa na yebi ki boza ba abonné intelligent makanis na bo raisonnera vraiment. Donc voilà. Bo raisonnera makasi to solo lango together na bino. Tout le monde qui alia, tout le monde Didi Stone azo s'éclater na concert donc on senti azo on s'est retrouvé quoi. Na concert ya Fally Ipupa en tout cas et les kanaki bien et puis la séance continue donc bazo ke de sous Londres ko beta concert voilà. Na ye na bandana alikamo Nana Ketchup bandeko. Avant na yebisa bino qu'est-ce qui s'est passé na vidéo oyo. Na oki pasi na oki somo botala nana bomoni no atambola ndenge nini. Na kati ya vidéo oyo. Bomo na ndenge nini aza ndenge nini ndenge boyeba nana lelo ezali boni point d'interrogation. Aza star na biso. Aza mwasi ya star Fally Ipupa monde entier. Non, te monde entier te. Fally Ipupa presque partout ba yebi. Na monde entier, surtout bito ba monde entier. Boyebi ki nga na sala nanga sentimenti. Nga na lobali kamte pona sepelisa. On a sepelisa ba warrior, on a sepelisa ba gaulois na sala angote. Donc c'est ça Fally Ipupa aza star ayebani partout mais dans le monde entier, je le précise bien. Ils ont un pays mususu Fally Ipupa ba yebi était au moins que ba congolais. Mais pour le moment, Fally Ipupa battre record aza number one na ba catégorie moko quelconque. Bandeko ngaso na ye awa lo na ye lika kolobela mingi mwasi ya Fally Ipupa et puis Mama Alia. Na banana Nana Ketchup. Premièrement, je l'apprécie. À moi Simoro a l'obana été. À moi Simoro, toyebi vraiment vie na été parce que vie privée n'est aux aba proche na été mais oh achaka na ba réseaux sociaux tout le monde a filmé en fait ma vidéo na personnelle so kazo enjoy na ba camarades na azo filmer et tout donc azo influencer pe na ndenge na mais nana obo na lelo a kitoko boye abwaka mi bassin batu tokolobela pe likambo tokolobela non koma na wana mais biso bocha na ba commentaire avant ngala koma nana otozomona azaki boete azaki VIP nde to mona boete azalaki classe boete auta quelque part Fally Ipupa pe oto mona
il vient de quelque part. Yango mon na vie ko sous-estima motute. Na vie et surtout biso basi. Aujourd'hui je parle trop de nous les femmes. On a mobali moko. Maman, yango il faut senga nzambe vision d'aigle. Si vous êtes d'accord avec moi, manifestez-vous. Ko senga nzambe vision d'aigle. Misu ya mpongo. Otala mutuni ya pembeni na yo. Na lobela mingi biso basi. Eza na basi mingi ba négligent mibali hein. Atalika alungba kuna. Awokutu musicien pamba. Tala fali hein. Azaki musicien musikanwa. Mais nana oso bobi bolanda li solo nana oyo. Ba utana nana wapi. Elelo oyo. Elelo oyo. Bomoni valeur. Oyo fali pour paper sa nana. Bomoni valeur, bomoni ça et ça la bien. Obetinga donc mon fan naka nazane sengo makasi komona ça fait du bien so komoni que non mobile no mo boutane na pasi. Et les longs zamba pamboli bino a resurvi na bino. Le to mona na banzembo nyonso fali pour pa embelaka mwasi na nzembo parce que na ba album nyonso. Na ne asa la mwasi na nzembo na ebité combien de fois. Et ça pourquoi? C'est un amour sincère. Un amour sincère. Na ebité nana asalela fali popa nini. Et loko nini asala na vie na ya marqué. Bazaka together. Ne me dis pas que fali popa. Hein? Fali popa azana ba jenda te hein. Moi bambolombolo bazanga te mais il respecte il respecte sa femme. Il respecte sa femme. Pour nini, moi si à se faire respecter devant mon bal na on peut mon bal à respecter kae. Asalaka au moi si asengeli ko sala yango na salaka na ye. Elingo lobate nana ketchup nenga zabwe. Na oya na lobela pe alia. Elingi ko lobake no nana ketchup nenga zabwe. Aza kitoko koleka basi nyoso te. Fali pour passer à ba clip na basi à couleur na couleur. Mais à elle, il a toujours respecté la mère de ses enfants. Parmi ba mission baza fidèle, ngana tangaka owe ranson, ba trichera na bango na ba kuzo, mais ba respecta basi na bango owe ranson. Fali pupa, banda toyeba bango ti lelo bazalaka na basi na bango wana. Depuis basala buso bate, pour tout le monde na ba mission mususu bobo si bana pe, mais bokabwani. Est-ce que Nana Ketchup un jour ayeba ke na vie na ye que mobile na comme star? Ya mouné ne paye en plus. Est-ce qu'ayeba ki? Et le loro beta paye yo arena. Et ton dipe, bamsou babi et ton dite, aronke. Nge kipenga te tonde tondate ou essentiel musique et beta qui tomoni que non fallait à réussir ko stopper ba combattant. Il faut to kumisango. Moi, que Ngana zara toujours du côté de la vérité. Naza ni warrior, ni gauloise, ni mutajibe, ni mutawera, ceux qui kofifi, ceux qui ni yangwana, naza kunate. Bandeko, tout le monde il fallait sali et loko eza palpable. Tout le monde il fallait memi bato na poto. Combien de visas fallait appeler ba 4 ba 5 ans. Tout le monde yango. Et lelo fallait lelo autombo maboy. Il faut moi si na ye peto lobelaka ye parce que ça peut grâce à moi si na ye parce que biso basi to porta en plus na ba vie à bato na ba vie à mibali na biso surtout ce qu'on moi si moko malamu lelo réussite ya fali pour on voit Nana Ketchup ana sima to longana no bato bazana pembene na bureau moi si n'a pas contribué à la réussite na ye moi si na yebi vraiment histoire na bango trop te mais ce bino wobi histoire Nana Ketchup oyo na fali poupa boti kanon na ba commentaire obi ke non ki bien moko na ki fali poupa aye maman si na ye Nana Ketchup a télé ma zobina oui bato ba olwa ke non te moi c'est star nini parce qu'il y a toujours de critiques moi c'est star ni ako fana azo fana zobina bibina bina boy parce qu'il y a des gens au ba traitera Nana Ketchup le quoi une fille si torche hein? Là il faut qu'on se le dise bobi kenga a nazara toujours awa mulanga polele parce que dernièrement to bando mona Nana Ketchup na ba vidéo azo filmé to mona ki
c'est pas le sujet maintenant, chacun moi point mon point là-dessus. Na concert ya Brazzaville, tout le monde qui est na ba warrior na nini na stade azo sala ba snap na ye azo filmer bazo ba obina bazo kanga photo, oui ba critiquer qui c'est bien bon à qui ko soutenir mobali na ye. Mais bato ba critiquer que non aza moi c'est star comment ko fana na full boy azotika bato bakanga ne photo pour bato musu bazaka bato loyenge pour nga pe d'après nga na mona ki yango oui azaki ne bien ay ko soutenir mobile na ye mais il fallait faire la place mo qui privé bon peut-être mais par rapport à emplacement ezalaki nango bongo mais bato musu o mwanza muto loyenge ba garçon musu bakota na ba concert ana Amélie Masanga ayewana o sutuka boy ayako simba moi ça star na tolo pamba on peut pas inviter ba biloko wana genre wana ndenga na solo bela mais to mona ki anytime ayaka na concert à mobile ne a soutenir ye parce que ils ont une histoire to mona kaye na ba concert anytime azo soutenir mobile na ye era fan daga a télé mazobina oui des gens critiquent azobina boy po ani na zaka sitoche tout le monde qui a zaraningi ba photo pamba ko fa na ba PD ba musu ba benga ki lesbienne ba musu ba benga ki afana na ba PD parce que tout le monde a moi ça faire et tout le monde n'est jamais na Facebook wana selon ba ba critique ka moi si il y a affaire et tout le monde qui na Facebook na ba réseaux sociaux mais ye alingi kaka ko apparaître kaka anytime wana ba critique bato wana ça ne me regarde pas non le bela sujet na jour mususu. Mais les lots en anyantima que nana ketchup bon j'ai une VIP likolo moi c'est star likolo à mon abattu son assez vidéo na chimino na début wana qui avait accepté na yango ndima que non ali ya un jour akolongwa moi c'est à boss akomoya na concert a fallu loko l'invité na ebité ceux qui a somba qui billet ou pas nanya kondima vie ça compliqué hein. Bande vie ça compliqué. Qu'on néglige ka mutoza pembeni na yote. Moi je fais cet effort. Ata na moni mutu na nzelanga e bibi shumbombo plasma. Ata na moni mutu na nzela na pesa mutu yo valeur. Parce que lobby na ebite mutu wana ozala nani. Fali pupa oyazaka mwana musala. Confiance au bin. Fali telema bina. Na mwana concert mobo Alexis Fali bina fali ya balusi luketo enzambe fait rigola les gars rigola ya nyakoli luketo nanya yebaka ki un jour bakoma ba leader boy en plus baso marqué époque na bangonani vu qu'on négligeait te ali ya yewana didition na kati ya foule hein ba ye le roi batu nyonso qui avait accepté que Fali Poupa lelo didition bakomi ko ya concert ya Fali Poupa mais Fali azaki mona musala na bango hein n'ébite ceux qui va maltraiter ceux qui ndengeni n'ébite ceux qui relation nini bazala nango together ngana binoto ébite vie ça compliqué qu'on néglige à motuté ata ba musicien oyo musicien zo yembe pa na yo ne lui néglige pas parce que lobby eza ya nzambe namona on ça juste en passant namona concert non c'est pas un concert c'est la répétition il y a l'obeso na ebité ba série wana sala ki orchestre na ye apesi siko ba animateur hein ba animateur na chango pe vidéo oyo na chango na chaîne nga awa apesi siko ba animateur ba bwaka moko azala ki wana zoko ko bwaka te azui micro abwaki si muninga ali apesi répéter ma muninga azo bwaka muninga bwaki ali azonse le micro répéter yepe azui a répéter donc ce façon a botoler micro même si batunyo so bacha ba commenter ba bilobeso oza soldat donc au mone loko to mona ke ngana lobeso oyo loko o a motute et ça lenga passe na chaque vidéo wana bato ba commenter ba bi a tete yango moni lobeso ngazo réussir te pour nini a maltraiter ba musicien bandeko nanya yebaka ke non lelo oyo kisa mission yembaka nani bina filé azare pas fabricas hein moi na kinsenso tala lelo fabrikas a payé mituka payé ba palais en tout cas na ndako na bango donc on sentit à poser azo évoluer la ndenge nae vie ça compliqué nana ketchup lelo comme moi si number 1 a comme number 1 ya ba musicien wana ezo engagé kingai a botelé bana 5 elle garde toujours sa taille ce qu'on bien betelo histoire na Fali ba fille mususu ya lelo ba kokangote mais elle avait un cœur dur, un cœur en or. Pour na ko keep Fali Poupa ti lelo.
Bandeko, c'est pas facile, hein. Qu'on keep mobile, qu'on garde mobile. Jusqu'aujourd'hui. Bon, banda histoire kala. En plus, mobile, il y a musicien. Bah, musicien, bah, ça, bah, infidèle, belé, hein. Bah, musicien, bah, ça, bah, infidèle. En plus, il faut amoter, ma que mobile, nanga musicien. Ah, le bon, ça, la clip, na film, au tel peut fiango, au monique fiango, ça, canon. Aza kitoko. Peut-être à cause de kitoko makasi kolekayo. Mais ozaka na motema na. En tout cas, beaucoup de rabekol ba star. Beaucoup de rabekol. Tala lelo Alia. Tala lelo Alia alongwe moi ça bosse aboyi Kofi. C'est bien bon. Aboyi. Mais na minto aza moi si aza non aime. Atikala ex moi si ya Kofi. Mais aza non aime. Na minito nana ketchup na Alia ya pas match. Ali atikali ex moi si a Kofi Olomide, mais nana ketchup va rester toujours moi si, atikali toujours moi si. Pour moi na ba cheki bango ici à mon côté. Peut-être ce que moi si a Kofi. Balinga ba zoya au moins place ba cheki nana. Na VIP place wa les ateke oh tout ana boye zonga boye non VIP place à basi à mon konzi. Fallait pas que fa na ko na ba Didiston. Vie ça compliqué. Na habité Soki nana ou bien Alia, ceux qui a maltraité qui nana ou bien Fali. Au monnaie ngati kana soni. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vieza maman na compliqué bande konanga balandi ya bibi Shumbombo officiel. Lelo na fandi nana ketchup yo wana zo tambola malgré bazo critiquer et la mana yo wana balobi que non nana ketchup a salisi ba bassin. Denga zona za la kaboité simane wana za kaboité excusez-moi les temps mais ba papa maman bozo landangai a moi sa star na biso babi pourquoi ba filmer kana sima bioka batu musu babi na talon ngokuta zo kokota mwana ngo bien te congolais ozo lukoza la star c'est préparé na ba critique luka déjà ba archive no ya Facebook effacé déjà ndam poso lo soko ko star yeba ke ba biso biloko ya 1997 il y a 2015, il y a 2007, il y a 2003 et Zawana. Donc cela veut dire que Sokoza Star, il faut aussi préparer anytime na mafinga, na humiliation, donc c'est la makambo. Il faut monter manuza que non anything can happen. Donc eloko nyonso ekoki kokoma. Ça peut arriver. Nana iwana babi que non asali bassin. Auto ça monoko asali si bassin si qu'on a lobi boy asali sa bassin te po na nini po azangi mbongo to po azangi volonté nana za moi sa boss Fali Poupa na za boss na yebi so akomi millionnaire so akomi na yebi niveau na yete ya finance na yebi angote mais Fali Poupa azali boss c'est un boss est-ce que aozanga mbongo Fali Poupa aozanga mbongo ya kosala nini ya kosala chirurgie aozanga mbongo te Fali Poupa aozanga mbongo ya kosala chirurgie esthétique te moi sina ya kozanga mbongo te bandeko ana mbongo na ye ata lobi abakisa asala forme abakisa asala forme eza mabe te asana son argent azovi ana mbongo na ye Erando ke mana mobali ne bino bozaki te Fali Poupa zaka muzikano aobeta ba drum ya ba bingo ba nzeta kombo na ba cheba carton nana zalaka wana yo obike mibali ba reconnaissant na mokilo bazali ya mibali ba ingrape baza mais ya reconnaissant baza moki abike no mwasi nanga oyo faible commencement mibali na bazali o toujours soka fandi azo honorer basi eza basi mususu balinga baolingaka mibali tonton moi si musu omonoka lelo po oza bogar obongi oloza mutuka wana moyen mais n'oubliez pas le faible commencement lobaka moi si wana sali o mabe mais soki yondo sali moi si wana mabe un jour au futa otalika trajet zela bo uti poto monaka mingi bonyo kwa mina mutu mais erga ekomika mutu ana tombwa mais esili bokabwani po élévation musu ekabola pe bato
yango ba maman boza a ba tanti boza a bo landa ngai mobali o nyokwami na ye sambela nzambe ke kando nyokwami na mobali no wana obuka mbuma o enjoy pasi mobali apambwami nzambe atomboli bino o enjoy vie wana otika mutu mosusu te a enjoy bilanga oyo osali mutu mosusu aya ko enjoy na bilanga wana te esimba te oh nazwi na tumoli mabele na balusi mabele na obwaka mai ekomo lona na loni ba graine ekomo mata nazo entretenir yango lelo eboti mbuma na komo buka bambuma siko ponga na zwa bambuma na lia mutu muso ya boto lingalia esimba te il faut ça na niveau wana ba nana bazami te mamakasi obi combien ngana yoka babi nana ketchup soka yoki okana fali akoyela yone kira ba pd akoyelo ba ko beta babi ba nana ketchup ando landa basi afali ba makangu na ye toyoka afana bandal toyoka mwana bama soloka na block wana bofenga na kwa block wana ozoyoka ka wana ozolia Thompson wana ozolia Thompson ezaka nana batu bazotonga kaka balobi ye soka yoki okana fali oyelo tina ndako na bapede wana bakosangelo babeti yo bafingi yo parce que ayebaki déjà ayebelaki donc o papa bana ngana otika yete ngana etiliwa c'est ça yo to mona nana azara toujours nana ye to banzembo ezara toujours banzembo neza honneur à rendre hommage mama bana na ye ezate ke nana za spécial koleka basi nyonso toyoka ke non nana bana ko sungena ba moment difficile fallait quand même aza reconnaissant na oka balobi fallait pour ba serana ndo kemba na o galérer a défendre mon papa moboy siko papa ngo era kozongisa akomaka so amoni papa na akimi après quelque temps de akozongisa mbongo wana mais eloko wana est marqué parce que na minute wana azaka vraiment na besoin mbongo wana et papa wana aidaka ye etikala dette morale lisolongo na loba ngo troso na lobeli makambo afali amema mwana papa wana na poto pour na récompense eloko asala malgré papa ngo akufa na ye c'est ça badloko bafali baza ba reconnaissant aza ba changa bato moko aza ingrate malgré tout monde na makambo akofi bato bele ba traiter fali ingrat ozo manquer bato respect wana penga na lobela ngo petro que non ndenge kofiolo e fali pupa oui c'est certes a outé pas kofiolo mide a marqué époque na ye papa na ye abimisa ya pesa opportunité mais ndenga otika bato ba finga kofi malgré kofi za mabe asala ngote wana je l'ai dit mais comment na gratitude oya apesaka envers surtout moi sinaye oui c'est pas donné à tout le monde hein tala Ali a lelo a commis moi si au côté na ba concert mais na kala to no na Ali na ba concert te est-ce que nous azana ba concert na ba vidéo azo bina buena wana nyo sezani za dépression to ezaka po kofia mona pour Ali a to tila ko mona ba biloko te mais tala lelo Ali a comme préférer ko ta concert ya full mais pourtant zaki moi si a boss hein ba tche na table ah vie ça compliqué hein. Pourquoi kolinga kotika oya yo vie oya yo eloko oyo obundi nango na vie mutu muso enjoy yango ta lelo sinza komi ko enjoy hein sinza komi première dame mama si Cindy le cœur chanteuse boy mwana musala lelo komi mama si bazo respecter ye pona nini yango basi kotika facilement te yo okoloba mobala ngo eleki mabe akende na kufa pamba merci kende akende mais akokende pa mutu mususu omona ke yo kanisi lo waso bokabwani na ye akufa akobeba non eza mibali musu bokabwani asali yo mabe bokabwani na ye mais azo évoluer kaka na bomona te yo kasi lo mobali wande bokabwani na ye boy olakeli mabe omona mabe na olakeli peut-être akopeya ngo plus tard mais azo évoluer kaka aumone pas zupe moi si mususu azo évoluer pe kaka tala siko lelo Ali a mis sa valeur
malgré bokabwani na Kofi liba les ali sous-souté to ebi que non liba les ali sous-souté mais mi pesa ka valeur babilo ko wana eza que ya OK boye on sali vidéo donc comme ka muto ba vidéo pour combien influenceuse na ebité yango Didi Stone azo me maman on dirait moi Didi Stone me maman na lo yenge parce que ça ka vidéo maman pas checker longue maman vidéo maman comment on a une autorité devant moi na maman moi na yo faut na un mois maman ngai bibi shumbomo moi na ngai atoko star ndenge nini ofanda likolo asanza oko commander ngate ata na komi na 90 jamais oko commander nga c'est moi ta maman. Tu ne peux pas me commander. Attends, ça n'a pas bon aux autres. Yo, oh, commander na ndenge nini. Pour Didi Stone à mon a clé vers ko sakanate. Anytime ma vidéo na ma oui, c'est une bonne chose. Boza kitoko, boza bien, boza la vidéo, mais ali a garder kaka bande na yo. Babilo comme ça, moi ma vidéo parce que leke belé et puis ça a moto ridicule. Oui, il faut taper contexte ni non c'est langue vidéo. Oh ça y a contexte ni une vidéo. Parce que comme ça on sa noka vidéo pour prouver bato pour battre bamonaka que non on a stress te pour ça bato musu bazala bongo bato bamonaka que non on a stress te ozana yo bien donc on sa la pour prouver bato lelo alia tobi que non vie na soukite hein elle a sa vie oui a lingi boss to yoka que non lingi boss maman na boss a lingi oui continue ta vie ndeko lingi boss ba boss kutu ba linga ba vie ya ba basi ba apparaître tout dans les réseaux sociaux te. Oui, on peut apparaître, ceux qui ont stars, aux artistes, aux musiciens, aux influenceurs, oui, au ça là, au limite ça là. Mais étant que respect entre les gens qui ça, alia, mukarame, batteur sur mando ça. Moi si la femme légitime de Koffi Olomide, respect wana, en tout cas respect wana, éthique à la kaka bongo. Parce que moni, il y a bloko mususu au conseil loko moko ba potio buzoba. Donc ba pako congolais ako pakolo mafuta na loko moko muke. Congolais ako pakolo mafuta na loko moko muke a potio buzoba comme oh ça qui moi ça profite. Ce que ba bazo sous na valeur te pona nini parce que oh sakane au cause kitoko za belo oui que so ba boye ça la mutema pasi Ce qui ba boye o nga na boye na ngai mais na miso batu mususu batu ba ondimate ke yendo boya ki e bi makake non yenda boyo biso basi biso nde tozelaka mibali balinga biso à moins que basi mikolo bakoma bango ba courageuse yimoko ke na bandide mobali abandi ko aborder mobali oui mais lelo oyo et comment basi mibali il faut oser ande mobali ya kolinga yo mobali ya honorer yo lobaki yo ndo koma mobali eza bongo mais ce que yo zo boya mobali na loyenge à moins que oza déjà na mobali mususu oza na ye mais ce que oza na mobali te oyo oza na ye wana o pasali boy oboye zela mususu aya yango mona ba femme seule baza ebele basi baza ebele na mokili soko ke na ba hôpital na ba hôpitaux basi ok na ba église nombre ya basi ezalaka élevé biso basi toza ebele mibali baza moke yango se retrouver mobali moko ana 5 basi pona nini basi baza moke soko zu oya yo liembela ye fandela ye tingama ye dindama ye wana terre mais tout ça ba quinoa dindama ye obabenga sonzo baloba mukwa chilamu mobali na yo bozana ye bobota bana bobalana quel que soit le problème zala wana et ça batu musu bandimaka te ke non na vie na ye ako tika la femme seule ako kufa femme seule te ko répondre vie ça facile te hein mobali bobantine musika bobantine oui tu peux supporter comme tu as supporté continue à supporter so comme que nos relations est comme toxique comme on mema on a liwa wana nde rokende que non otiki po okufate mais s'il y a des choses que tu as déjà supporté mon nom normal beta kara et puis Erio linga ki mobali obi ke na un musicien supporté et nana quelque chose par abandonner na mobile na ye ayi ki aza musicien malgré tout malgré ayoki fali na moi si fali asali boy azana motema na bi ke non mobile nanga bomba mesa na bomba na mitema obiso tozana ngote nga déjà stormi da 18h non bengo zo yamba te motema déjà des bandits tu es où tu fais quoi tension mati mais bon mi belle maman qui na sali un mois na poto 2 mois aux États-Unis akekuna sali au clip au nini bana basi boyena baza mitema baza batumo ya félicité et puis ba mérité
Bazo mérité. En tout cas, qui ça? Nana Ketchup, tu mérites. Lelo, tu étais à l'honneur. Yona Mampata, bo mérité. Boza basi moro, bozo mérité honneur. Basi ya artiste, o baza fidèle, o babi ko fan sa mibali. Basi ya solonde bino. O fan di sa mobali ti lelo. Oui, razaka na mampata na ye fali pour pas kaka na mwasi na depuis des années. Bana ba koli mais bozaka toujours together. Bo ba to ko féliciter. Coup de chapeau à vous. En tout cas, moi je vous aime bien. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. En tout cas, Alia Zongana Axe. Obalobaka Yaya Zongana Axe. Oza mwasi moko, mwasi kitoko, otanga, oza mayele, mwana memona loyengete. Et pourquoi moi na memona loyenge parce que aza mwana za starté. Donc moi on nga memona loyenge boye. Et on loyenge ba biloko mususu. Média ko matisa ko kitisa o. Alors ça la vidéo mo ba komi ko finga yo et kiti crédibilité na yo. En tout cas, donc je vous aime bien, je vous adore. Merci beaucoup, restez toujours connectés. Bah on se basa basi alia nzamba rosunga on peut ça mobile na ye. Ceux qui peut déjà zala mobile autorité, c'est vraiment une bonne chose. Nana continue. Il y a ko keep toujours mobile na yo, koza toujours pembe ya mobile na yo. Bato bazolo ba ke nana a sali BBL, a vimbisi sima. Avimbisa te po na nini parce que ça mongo ya mobile. Quand tu as l'argent tu peux faire tout hein. Quand tu as l'argent tu as besoin déjà de faire à salisi sima à salisi liboso alors et ça nini botika enjoy mbongo mobile na ana mbongo ko sa onyo salingi bilo pe que ça BBL ba to pe ba olo ba bon mona ba fauteuil o ma pe mutu muso mona azana na taille kitoko te mais a offrir mutu asali BBL ana mbongo ndenga sali soki pona ko subir ba conséquences or subir on yé moko subir on a mutu te ako subir on a mutu te. En tout cas merci beaucoup, je vous aime bien, je vous adore. Quant à moi je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. À la prochaine numéro. Ils en ont benga pour avoir plus de précision. Bisous et bye.